Hello gorgeous people, welcome back to my YouTube channel. It's your girl, it's Naomi's here. If you're new to my channel, hello, my name is Naomi and I am originally from Congo DRC, just in case you might be wondering where I am from. If you still have not subscribed yet to my channel, please pause the video and subscribe, hit the subscribe button. Like I always say before I start my videos, watch, like, comment, share and subscribe. Today's video is going to be in Lingala. It's going to be in my native language, the language that I speak at home and back home as well. Lelo video nakolobela pona ba maman. Ba maman bozwa ote, bozwa video ote na ndenge moko mabe o na ndenge moko ya biente. Nakoloba ba papa te po ba papa mingi bazala ndaku te mingi bazalaka na misala musala ake musala akozonga na butu ake musala eza un peu difficile pour na lobela makama ba papa na lobela lelo makama maman po ba maman mingi bazala na bana bango bazana bana ndaku balambela bana bazana po ba protéger bana ba advice bana bango ba pesa ba conseil et tout. Eloko moko na lobela pana ba mama na biso eza mistake basalaka eza ba pardon te mistake pana ba pardon te so basali bana bango mabe so balobeli bana bango eloko moko mabe pona bango baloba mwana pardon eza difficile. Lelo na betela bino eloko moko lelo na kitika tanti na ngai na aéroport. Tanti na ngai yebisingi eloko Naomi ba parents na biso congolaise epa na bango baloba pardon baloba mwana pardon I'm sorry eza difficile so na tuni tanti na nga po ani eza difficile vraiment pona bango baloba pardon baloba sorry my daughter, sorry for what I've done. Abi po na Congo ezalaki ka bongo bayaya mikolo bagangela baleki mais ba senga pardon c'est difficile. Ba maman bagangela bana bango ba senga pardon c'est difficile. Esinga eza culture na biso. Na vandi kimia na kanisi o tanti na ngai bisinga. Ponga pe na mona ngo pe na misu na nga na mona ngo eza ko happen to me as well. I have experienced something like that. Et na moni pesa true eza solo ba maman ya biso ba pardon te so basali mabe ba maman s'il vous plaît vidéo vraiment ezate pona na finga ezate po bozwa na ndenge moko mabe na sa vidéo ba maman po e conseiller bino po e aider bino e motiver bino vraiment botika wana bobanda kosala eloko yo po ndenge boza ko ba pardon te pa na epa bana bino bo eloko ni boza ko teach epa bana boza ko teach bango so usali obeti mutu bwe kusenge pardon te okenge mutu bwe kusenge pardon te. Is that what you trying to teach your children? Obviously you want your children uninga bana yo basala mutu mabe basenga pardon mais bino ba parents bozo sala ngote. Na olobela pe mingi na ba new mothers ba mama oyo bakobota bakolinga kobota pe na future ngape na future na kosa pe na bana. I'm also including myself na ko include ngamo pe na kati. Bosali bana bino mabe ba mama bosenga bolimbisi na yebi ezala difficile na yebi mwana pardon ezala difficile. Mais faut break bokata ba chaîne wana bokata ba chaîne wana vraiment ba chains. You need to cut the chains. So ko vanda na Europe makamwana eza makambo ya Congo ya kin yo oyena makamwana na Europe et simbate po ana Europe to mona pe ba mindene bavana bana bango bazala un peu copine. Mais biso ba parents biso ba congolais mothers copine na bana bango ezate. Pourquoi? Pour dialogue ezate na bana.
Mwana pardon, is that difficile oyo ka maman le ba. My daughter, I am sorry. Mwana nga lembi sana le bibwe. Is that difficile? Ba ma biso baloba kaka ngai naza correct. Ngai naza right. Naza faute te. Mais ça bongo te ba maman. Fo bo yeba kaka. Toza biso no so toza bato. Fo to mekiti saka. Oui to yebi oza maman bote biso oyebi ebele. Mais moko okozala correct, moko okozala incorrect. Okozala ba faute. Eza te ke ozamba eza te ke yo kam ozala ka correct. Ezala bongo te. Na loba lisusu video oyo eza te pona finga. Boza video oyo na ndenge moko mabe te, boza video oyo na ndenge moko ya bien. E bomeka pe kosala yango, bomeka pe ko improve. Pona sala video na nga pona motivate, pona encourage. Ezala te pona encourage ba jeune fille ou ba leki ba ezala pona encourage batu nyonso bilo nyonso ezoleka na mboko na biso na Congo. Bolimisa. Ba maman, s'il vous plaît vraiment, tomeka ko changer. Tomeka ko changer un peu. Banda koloba mo wana pardon. Banda koloba ngo epa bana yo. Kulinga te ka bana ba banda maman, I am sorry. Maman limbi sanga. Po moko biso pe bana to oui to koza pe na faute. Oui to koloba pe loko moko eko sepesa bino te ba parents. Oui. C'est totalement normal. Et bino pe boko gangela biso problème te to yoka bino. Mais moko na comprendre moko ba parents ba maman na biso misusu soki ba kande ekoti bango na kati bakukaka comment je peux dire babimisa biloko moko they're not supposed to bring out in their mouth. Instead of them bala moko lo biloko wana vila na mutuna foi betu na mutuna te mo pe esalenga pasi na kati mwana nga pe ekosala pasi po aza pe moto bamo mosusu baparent bozala pe faire attention na ngo obimisa momo obwe ebi munoko eza really powerful. Munoko eza vraiment na power. Nasali mwana nga naisi mwana nga bwe te eza na benge na senge pardon ata sosala ngo na minute pona te ozeli ata ba moko bwe mwana calmer un peu obiyaya ma fille excuse nga pona ona lobaki excuse nga na gangela to bwe oyebisi mwana raison poni osala kyango esala bien soki toza kosenga na ba pardon mwana osenga pardon maman yepi osenga mwana pardon ça fait du bien. Relation ya yo na mwana yo na bana yo ekola ezala pe bien bokoma ba copine video vraiment eza te mpona ba mabe aki penser nde mpona yebi bakongole biso bakongole tozwa makambo na ndenge moko ya mabe toujours soki moto aza na apesa conseil moto aza na aloba boye eloko moko ekoki koede yo na vie ou bien na futur biso tozongoka na ndenge moko mabe nayeba kongo yo that's the reason why I'm repeating boza video oyo te na ndenge moko ya mabe bozongo na ndenge moko ya bien. Bamama banda kosenga bana bimba pardon bobanda koloba bamama wana pardon eza te ke bana babandaka bino moko bamama bino bobanda ba problème na bino boyelengo bana parce boyelenga bana bino basenga pardon babanda pardon liboso non eza te ke bi oza mama okoza na bafaute te biso toza bato toza na bafaute eza te mama afa azalaka correct. We're human beings. We make mistakes. We can say correct things. We can say incorrect things. And when we say incorrect things, we always have to remember to apologize for it. Some things it may come out in our mouths.
it may sound bad to that person, and it may affect that person throughout their life. So lelo video na ngai ezalaki mpona bamama bapapa bolimbisa so nayebi bapapa bakolanda biloko balanda video bamama boza video oyo te na ndenge mabe boza ngo na ndenge moko ya bien. Mwana bino naza koconseille bino nga moko mpe naza kotieka ngo in consideration. For me as well, I'm a woman, I'm going to be a mother as well in the future. Bozala de bande kunanga, ba obalandanga na ba obalandanga te, ba gros bisous, na ba obalinganga na ba obalinganga te, ba gros bisous na bino. Bo continuer ko supporter nga, bo continuer ko abonner na chaîne na ngai vraiment. Bo like, bo comment, bo share. Naza penser na mona ba bilongi ya sika na ba commentaire pour na mona ka bilongi ya kala. Moi ça ndenge moko na vérité vraiment. Na lingi bino makasi, vous allez bien la famille na bino, Nzambe abatela bino, nyonso eleka bien ba projet na bino eleka bien. I will see you na komona bino next Friday. Next Friday when my video will be coming out. Na mona bino next Friday. Ce qui osana eloko moko ya koloba, osana eloko moko ya commenter, s'il vous plaît, vous commentez en gros na box na scène box na kolebite bonde walwanga lingala, but comment down below. Like I always say, it's all about positive. The life positive, negative, no. It's all about positive. Zamba batu labino. Merci. Bye bye.